les déjà à Londres et Fongami na zui appel et pas bande ko Londres ba confirmer nga ke kuna et pas na bango ezaki jaune rouge kozaki mutu moko te akokai ko fongola manga parmi les musiciens congolais batila bango ndule betama na France ndule betama na Belgique betama na Australie Canada partout mais so komi na Angleterre et koma ki peza zone moko batila ki bango peza ke moko te akofongola manga bango babenga ke pita mukende oza combattant oza résistant ozali politicien olekaka ko défendre Congo yango biso awa na kati Angleterre to lobi boye musique ezongi na ok ça va soki bokecho za congolais mais tu comprends le moko ke bokecho za lisu combattant te bokecho zo zo mbongo pa ba muzitu mbuzitu appuyer Congo soki to lobi bokena ni politique nambe a BBC Congo mais pour ni to ko chape muzitu te parce que muzitu azaki premier ministre ozo comprendre muzitu azaki premier ministre ya Congo muzitu a contribuer na ko kwea ya Congo muzitu na mbongo ya Congo atongi bandako 300 maisons muzitu azana ba studio o ba musicien bazo kendo beta ba ofuta po bakota muzitu azali na radio na Kisasa muzitu azana télévision na Kisasa mbongo wana mbongo ya biso ya Congo ndenge nini lelo to kondima ke muzitu akomi opposant ya Lukuta parce que ba bengana ki na Palu parce que noko na ye bengana ki ye liwa ya noko na ye muzitu akokaki kozala pembeni na bango te. Ce qui va bien qui était aujourd'hui toujours sur la maman, mais le musique a toujours si ma politique en ambe. Congo na biso. Ce qui m'a commencé à monter mon koufi. Balobi bana tout ya mokili mobimba ba oyo balingaka Zumba yo journaliste à l'équipe on a balobi bo s'abonner na kin ya bana kin. Kin ya bana kin la site oyo et ça la maramba bien oyo ko luka zoom ko luka zoom ko luka ngadi susu musika susu te vote la bino nga comme na numéro pour s'abonner na chaîne na bino kin ya bana kin ko luka ngala ba site amiki te luka ngana site oyo salaka maramba bien oyo pesa ba information tout ya politique ya sport musique nyonso o bolingaka vraiment pour s'abonner na bino kaka awa kin ya bana kin avec Zumba yo journaliste à l'équipe on a et yo kanidi ba dans la émission la biso ebele abonnez-vous massivement nabi bo ebele abonnez-vous massivement nabi bo s'abonner déjà massivement dans votre sur culturels, sociaux, politiques, avec Dina Kazis, ma frère Sadjogo, beaucoup se retrouver, donc vous avez discuté, vous avez une émission ébélée, Bamalubu, et Lubu y a bien, donc tout ça là, vous serez informés avec Dina Kazis, donc coucou. Comment ça la moto mon koufi? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Bananios Obolandanga Kinya Banakin. Merci de la confiance et fidélité au Européen Sarabiso, la 4e émission à Biso Kinya Banakin. Là pour moi, on a un plaisir ya Koyamba, mon président Peter Mukendi. Là peut-être on est Sengo Yamba et puis je poser ma question. Bonjour président. Bonjour maman. Bonne santé. Non, par la grâce de Dieu, tout y est pour que tout solo la na Kinya Banakin. Sitio tozali kobele la bande kobolanda za sitio bolizwa ba information en vrai il y a sans flatterie toye pour que bo bengisi biso to le kana site na bino ya Congo Kinya Banaki yango toye lisusu pour toyoka mituna nini bo préparer biso to mekato développer biso toye pour na que toyoka bino nini bosi bo bombeli biso simapo to ebande ni to ko besa bino biana. Merci beaucoup. Papa, tout le monde l'a dit. Combat, ils ont karato, ils ont dit. Non, c'est seulement tenir un symbole moko butu ya kanango, ils ont symbole d'amour, ils ont symbole de bitumba, ils ont symbole de paix. Donc, ils ont karake, touye, na teni, ils ont elamba, otola tak, ils ont signe moko butu ya kolakisa na bandeko, ils ont un message déjà. So, moni yango comprendre que message yango to memi. Donc, ils ont dit, ce message to ili yango bandeko o bazali kolanda biso. Na canal ya bino ya Kinya Banakini. Donc c'est un message. Merci beaucoup. Là, mesdames et messieurs, bon, on a été salué dans l'émission na président Nabiso. Président,
mikolo bobi ke bamisie nyonso bakobeta to baobeta te to kaka nde baoloba bamisie baningi babeta me awa toomonaka ke balinga babeta te est ce que yasoni eza nini tondule déjà na Londres efongwami nazwi bappel epa bandeko ya Londres baconfirme nga ke kuna epa na bango ezalaki jaune rouge kozalaki mutu moko te akokaki kofongola mbanga parmi les musiciens congolais batila bango ndule ebetama na France, ndule ebetama na Belgique, ebetama na Australie, Canada, partout. Mais so komi na Angleterre et komaki peza zone moko batila ki bango peza ke moko te akofongola mbanga bango babenga ke pita mukende oza combattant, oza résistant, ozali politicien olekaka ko défendre Congo. Yango biso awa na kati Angleterre to lobi boye musique ezongi na oke ça va soki Angleterre oyo bochaki penza ezaki zone rouge bo confirmer yango na tuni bango mituna pourquoi bo fongoli ndule balobi ki tozali ko bunda pona ke mboka na biso ezaki na Rwanda mutuchi oyo azali ko kamba biso mais maintenant awa tozali na mwana ya mboka oyo mutunyo soyebi azalaki pe kombata lokola ba biso totambolaka na ye na ba marche tout ça na makambo ebele donc to fongoli je na comprendre que ndenge bino kuna bo fongoli je nazali pe koleka na media po to sola na bandeko ya koloba ke to blokaki ba musiciens congolais ba musiciens ya biso bandeko na biso to bloka bango ke tozali na occupation c'était qui c'était mutuchi oyo azali na tête ya mboka c'est-à-dire lelo tozo sola na yo boye tozali na mwana mboka oyo azali kokamba Congo esengeli shiko biso ba combattant esengeli biso ba résistant esengeli biso ba congolais oyo penza ke tozali na besoin ke bandeko na biso oyo bazali na kati ya pasi na kati ya mboka na biso to soutenir shiko mwana mboka oyo azali na kiti to yeba ndenge nini to ko soutenir soki to lobike to sangisa ba mbongo to kiti na Kisasa to kei to yibi politique na mbaza na kinga kati to kangaye to tue basinga to kangiye to bike tuer Rwandais aux nationalité te ezali bandeko na biso na communauté internationale o ba memaka yo ba komisaka yo congolais après babomi Laurent Désiré Kabila donc yango biso to yaki kaka ko sala déclaration ko lobake bana Congo congolais toza na amour pour na Congo toza ba hypocrite ko za bandeko ba komi ko futa bango ba mbongo ba hypocrite bazo kosa biso baza ba combattant mais bazo salela batu ope ba contribuer na ko boma mboka na biso yango biso toboyi complicité ya bandoki ba kotisi na kati ya komba ya kolakisa ke baza ba combattant mais ba olia mbongo na cc toboyi ke batu mosusu boye ba olia mbongo biso toboyi tolobike musique ezonga parce que baza bandeko na biso ba congolais to pesa ki bango punition nyonso za ata papa azilingi a punir mwana azaka na temps oyo a punir mwana na ye na temps moya lobike o punition na pesi mwana ekoki mais pona maintenant to moni ke punition to pesa ki bango bayoka ki yango pe to fongoli maboko na biso polele ke baza bana mboka baya babeta ndule na Afrique du Sud. Voilà, chers téléspectateurs, on a toujours camarade émission na biso boyo kaka ni président Zoloba. Président Babi Boké, tu as boy musique et bête à la porte, yo relation non, Boké tu as congolais, mais tu comprends de l'eau comme que Boké tu as les sous combattants, et Boké tu as zozo mongo et pas ba musique musique appuyé Congo. Ce qui te lobi Boké nani politique nambe à BBC Congo, mais pour ni tu kochape musique tout est parce que Moïse est premier ministre. Vous comprenez, Mouzito est le premier ministre à Congo, Mouzito a contribué à Koya ya Congo, Mouzito na Mongo ya Congo a tongi banda ko 300 maisons. Mouzito za na ba studio o ba musicien bazo ke le beta ba o futa po ba kota. Mouzito azali na radio na Kisasa. Mouzito za na télévision na Kisasa. Mbongo na mbongo ya biso ya Congo. Ndenge nini lelo to kondima ke Mouzito akomi opposant ya Lukuta parce que ba bengana ki na Palu. Parce que noko na ye bengana ki ye liwa ya noko na ye Mouzito akokaki kozala pembeni na bango te. Ceux qui ba bengana ki ye te aujourd'hui toujours sur la yo maman mais le Mouzito azala toujours sima ya politique nambe. Tondimi Mouzito mais to boyi mutu mosusu. Wada biso to ye tu comprendre déjà que bakaka ba ndeko na biso ba boke chwana batinda ki bango mbongo liboso pona ke Mouzito ndenge nini akoko kende na Europe bango bakende bayambaye bayambiye bazui mbongo balie na simango balobi ke Mouzito aza opposant contre qui quelqu'un qui a contribué
na malheur o toza nango soki Congo tozali na malheur ye pe a contribuer ata na mwa 300 ata 30% na koko ya Congo parce que ye andimaki et politique anambe kaza congolais il a travaillé donc ye azaki muto bazaki kokuta na politique anambe chaque jour a contribué na liwa na Congo a contribué na malheur nyonso wana so tozo compter bato bakufi Armand Tungulu il était premier ministre ya Congo soki to compter bandeko ebele oyo bakufi awa na Congo awa na kati bakambo ezali koleka na Kinshasa qu'il était premier ministre c'était nani ndeko na biso muzitu bo tolongola eni oyo tozali kotambola ngo tomema mboka na biso ekende liboso yango biso toye en tant que résistant en tant que combattant toye tolobi boye musique na Afrique du Sud ezongi soki kona na Bruxelles bakotika la bongo batikala mais tu comprends déjà que ça jeune na bango basali na bande ko muzitu on comprend de quelqu'un qui a tué les Congolais hier lelo ba commissaire que aza opposant. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. Bon mon aranding ça les matoza la 4e émission na ya Kenya Banakin président boke tu a do finga kofi fort alobi musique ekozonga na poto te yo lobini musique ozonga zela ebetama na Angleterre tant que betama awa ba okende ko beta musique ozo comprendre musique ezo betama ezo zonga parce que il faut tout tambola ngona honnêteté na vérité Kabila et politique Kanambe azali sous président ya Congo te soki biso ba Congolais tous a besoin que Congo na biso ezonga penza bien toyokani biso ba combattant pour quitter sur le terrain na ba combattant ba bundaka parce que to bossa na te ke na Kinshasa ko za ba combattant o ba bundaka sur le terrain to quitter to sangana na bango idée na biso za ndeni biso ni to za boye to muni lokola et politique Kanambe a bloquer Félix soki et politique Kanambe a bloquer Félix to sa nini to quitter sur le terrain to kende ti na kingakati to tumba kingakati to chango moto ni wana nde to kolobaki ya solo ba combattant bazaki na vision moko o ezaki vision ezaki humble ezaki pour l'intérêt général du peuple congolais mais on a comprendre ezali lisusu bitumba o tozali ko bunda kalate ezali bitumba moko batu ba misango lokola guerre mais guerre nango ezati batu ba oli alar sima bo moni peza ke batu ba o tonga babiloko o lobi ko yoka ke mutuma boye asomba lopango boye na mbongo na mutoki na ete na lukuta tozo tambusa na CC ya koloba ke moi je suis combattant mais na CC ba o kabela bino ba mbongo yango biso to boyi to lobi boye cette fois-ci ba congolais wana to baya ba fali pupa de capla ba ferre ba jibem piana ba Koffi Olomide tous les musiciens ba beta musique na mboka oyo parce que za musala oyo ba salaka. Merci président. Moi message mkena ba monsieur Obazongo Landa émission na biso ki. Non, message ezaka amour ngana linga mingi kulinga congolais parce que ngana na tribu na nga se Congo. Congo ezali mboka moko etondi na bomengo ebele eza mboka moko ezali béni par Dieu mais ezali siko biso ba congolais nde tozo tambola mitema mabe ozo comprendre pona ozali kambo moko boye soki na musicien moko boye okomisa ngo shida o comprendre siko to comprendre que kozali batu o bazali na ba problème na ba musicien mais ba komisa ngo likambo na ya batu nyonso or que ce n'est pas ça biso tozali koya maboko pembe yake tozali koya ko défendre notre pays toujours défendre batu oyo bazo défendre Congo sans intérêt personnel tozali koya kaka koyebisa le peuple congolais totika mitema mabe le peuple congolais totika jalousie peuple congolais tosambela nzambe a inspiré ka biso tant tozali koya na honnêteté pour que Congo na biso ekende liboso. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Bon mon rande Salima président comme la souka émission na biso président comme ça va mbote ba onyo so ba Holanda yo na pesi mbote na ba tout ba combattant o bazali ko bunda na honnêteté ba combattant penza a on Afrique du Sud o to bunda na bango na tambulai ba bunda penza na honnêteté na sincérité na kati na bango mbote na bino yango yo ingeta ba combattant o bazali na Cape Town ba yebinga to kutana na bango na Johannesburg tokutana bango na ba Pretoria bisika o tozali ko kende kutana mingi ba combattant mususu tokutana bango na Durban to sangana tina mwana Etienne Kabila et mwana ya Laurent Désiré Kabila Etienne Kabila tokutana bango tolea bango sani moko na kombo ya komba ozo comprendre donc nazali ko benga kaka ke ba combattant tous en amour pour mboka na biso na pesi mbote ya onyo sa benga mi combattant Nzambe apambola République démocratique du Congo Nzambe apambola bino ndenge boyambi ngai na site na bino ya
kini ya bana kini. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci à Balanio Sobola, Nabiso Lakina, émission Nabiso Kina Banakin, merci à Onyo Sobola, Nangai Ubolinganga, pour vous abonner à la chaîne Nabino Kinya Banakin. Merci beaucoup et bye à la prochaine. Oh, Congo na biso. Soki monga komo sala moto mokele kufi.